Merci beaucoup papa. Talaka papa bakoni basuki ya pembe. Est-ce que biso to koksa basuki ya pembe na mabe oyo tozala ngona ba masumu o. Sadi nde na olobaka ke to changer hein. Mbula sika 2018 hein, yu mazate, yanki azate parce que vrai yanki ngana lobaka yanki solo eza muto akufi yende prêtre. Po yo kufi biso tout photo ya kuna. Do yondo komi prêtre sangwe panzani batu balobi. Do yonde yakte to kita kuna to tape ba voisin kandingi zalaka. Donc vrai yanki eza muto akufi biso to za ba yankete. Biso to za ba grand ba yu ba po muto adaye biso tout ya ka net lelo se mari banda kufa yende yanki yende prêtre. Biso to comment luka information na biso to comment luka tala pene loko boye na bité hein ba champagne overdose. Naze bate babloko boye sala nga pene na ko malaka sert en Christ pour mukilo on peut l'orote. Franchement, tu es à papa voisin, tu quittes papa voisin quand des alra, tu sola là papa voisin pour choisir. Tu as toujours un avenir, tu es papa voisin. Eh, Ziko, il y a papa voisin, ça va bien marre, tu sois là bon qui te co. Tu es tu quittes donc il fait chaud, ça fait trop mal hein, quand tu là. Maxime au café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Il y a un côté. Bon, bah, tu poses à Gaïo, Moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa mission dans le couple. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomé la canne à bino yango. Force en bétou. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Tezeleko de papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Et bien voilà, j'ai le show, votre humble servante. Bon, oui, bon, vous comprenez déjà que Bilo a bien yé, Bilo a bilingue. Ça dit Lelo, et ça, je sais, Marie Missa Makoufa, je vois Tikabiso, ça dit, tu raisonnes toujours, bateau, Batikabiso, et puis ça va vraiment, mine, quoi. Bon, Monica Binomoko, avant que tu temps, tu es dans le quartier, au avenue, au parcelle, comprendre, le locataire, Bakota, sentinelle, Aza toujours, et puis tu as moi quelqu'un interview, il y a un voisin, quand des alara, ça dit, et puis si tu as un makasi. Kota la moyembi munene ya mboka na biso atika biso ka boyo na lobake akwa boya ba polémique akwa boya ba buzoba parce que biso tout est to kenda na tom batela biso ni kita divan ni mbeto danger ni nini yo na lobake to lingana parce que liwa et yaka brisque et quoi le pena maladie quoi le pena libaku et quoi le pena accident et yaka brisque na mikolonde comment okende do liwe comment le roi bonjour nana kokondi ma kesi ya Marie lelo kokoko kufatiki biso ça dit moi ce kitoko ana nyoso tala rapale moi si ce que tala rapale moi si atiki biso ozaki maman na chérie hein aye me rappelle voya kano appelle ba travailleur ya futara mais atika biso lelo bakenda otie musika nanda kunaye tombe na ye bataka ba calculer que yeka awa esili donc pour na ye histoire esila ezwa fin biso totika na devoir ya relaxa bino ka ke lelo 2 ans to ke tala ye place bakunda ti et comme appelle santa to bosani pe bana biso ba bina bango yete esile l'équipe donc to lingana hein to raisonner ata 5 minutes avant to sa buzo ba ke nzambe existera net nga jela na zalanga rancunier te nga na loba na nga si sageur loba lobby si sageur si kana siliki après ça na donc na bossa na kambala moko na bossa ni pona nga passer donc on loba ke to tika ba hypocrisie hein to tala bena lobby na biso quoi tant on dae au sala ki nini au préparer ki nini pourtant ozo kende yeba ke jugement temps de la fin en jugement pe ekozalaka bon matabo kita jugement ekozalaka tangu yozo sala buzoba ozo préparer nini pour ce que kufile lo brisque aux utata ko se repentir te aux utata ko solo donc olali esili okena masumu etalio nga pena j'ai na zakanga rancunier te na sola po bomona ba makamba boeza ko pesa pena biso ba leçon ko tala ke beauté oyo esila kalango beauté oyo koma mikwa donc eza passé ko solo la boye ko ta rita tika l'orpheline ça fait trop mal l'orpheline de mère donc
bato nyonso bolinga biso bosala ate effort yo pesa biso pe ba conseil pourtant au mona muta kufi boye et ça la biso journée ngo okoma triste o bando raisonner ma nyonso bien nga ko sala mabete mais après 5-6 jours ozongeli no sumabe na bato batala biso na bato ba commenter la biso toza kande mo baza ba magicien te ba machine te ba robot te ba kaka bato lo kwa biso ça dit muto o commenter que il faut finga il faut sala boye yemo paza muto lo nga a s'entendre nga pe na yo mais pour raisonner ata une seconde fois que toza bato nzamba sali ata tosa buzo bato sala ata 100% masumu au sali ata 60 il y a bien 40% mabe pour malé mende muta change toza ben parfait mutu abongo na nyonso te à part Jésus-Christ comprendre toza papa na biso pour ata pena na quartier donc toza na ba voisin bonjour papa bonjour maman papa to moni ozo le kozaka koto yo ozala koto papa yo mutu zaka koto na ebite sœur Maria kotaka koto na neni na yebi mkola kotaka te mama na yebi mkola kotaka te na mkola kufaka na yeba kate nde tanga kufaka ipesa kabisi susi makasi po azala ko yemba makasi ko yemba kitoko ko salela nzambi kitoko vraiment ipesa kabisi susi makasi vraiment bo perda mutamnene na quartier puis na mutamnene ba msupi liaka te vraiment bien te nkoni tukozala kula mama ndengi azalaki ndengi wana vraiment tisiko yo tokanisaka ye mingi kuleka ba msusu vraiment siko oleki awa ya telemi wana papa boni bonjour mama boni bonjour azalaki bulamo na mutu nyonso azalaki mabete pona yo pona opesa conseil na bandeko nsusu batikali conseil nini opesa tolinganaka tosala mabete parce que liwe eleki mama briske mama ngai na pesa conseil na mutu nyonso mama zali mama papa zali papa meme bana na ngai tango moni mama ya muninga pese respect azali mama ya boti yo tango pesi moni papa ya muninga pese respect azali mama ya muninga et puis tango tuzali na bisi yani kate mutu asakana na ba mama po soki mama tengana ko koma boti ko aje boite mama banda zemi sameti ya bokulinga iti lele no komi boye ko sakana na mama na sepla kabilo ko wana te et puis anga soni na susi na mawa ninga ka bongo te il faut que pesa mama respect makasi faut que pesa mama respect makasi tala ni ndenge baboti biso bazo bokola biso to makamyon so mukomba nyosi zali pa mama soki mama te en tout cas eza pasi mwe ko tuzangila papa me mama te. Merci beaucoup papa. Talaka papa bakoni basuki ya pembe. Est-ce que biso to koksa basuki ya pembe na mabe oyo tozala ngona ba masumu o. Sadi nde na lobaka ke to changer hein. Mbula sika 2018 hein, yu mazate, yanki azate parce que vrai yanki ngana lobaka yanki solo eza muto akufi yende prêtre. Po yo kufi biso tout photo ya kuna. Do yondo komi prêtre sangwe panzani batu balobi. Do yonde yakte to kitakuna to tape ba voisin kandenge zala. Donc vrai yanki eza muto akufi biso toza ba yankete. Biso toza ba grand ba yu ba po muto adaye biso tout ya otande ti lelo se Marie banda kufa yende yanki yende prêtre. Biso to comment luka information na biso to comment luka tala pene loko boye na ebité hein ba champagne overdose. Naze bate babiloko boye sala nga pene na ko malanga sert en Christ pour mukilo pe lorote franchement toye awa papa voisin to kita papa voisin kande zala to sola na papa voisin po choisate to a toujours l'avenir toye papa voisin ziko yepsa papa voisin so ba bima to so na bon kitoko. Tokiti donc il fait chaud, ça fait trop mal hein quand la c'est à mon nene boye quand tu as brisque donc ezali palango baté to lingala ça sert à ndesingala la jalousie complexité ke muninga ana eloko ngape il faut kana zala ngo non ba benga ngo okomi ko envier or que bible pexi ko envier bible pexi jalousie bible pexi ko finga bible pexi ko ina biloko na nyoso to mona ngo to négliger ngo mais eza ba biloko zo faire partie na kati ya bible o pesa ke moko ke non nzambe pa boyo ko ta bo konzina kana biloko mi kemike kaneza to na sena choisate kana se na avenir mama ngafana ke na manga koleka ndeni Fredi bolekeli wapi nzambe awa
toi la avenue assez Kande Zalaka. Donc Awakaka Nicolas Zambe Modèle Tamboli Makole suis Ziko yo poza ki koto Poza ki kota c'est Maria Koloba quartier la Bino Ziko boni bien mère chaud bien mère Nangari donc biso pena to fana mère na quartier ya mabezala te pona mère ata pona banzembo na ye to kakangu na quartier pena do mère zako kita pena akati pena mai ate plati likolo asomi pena biloko la boutique ye mope to pesa pe bambote bonjour c'est Marie bonjour apesi piso mbote pe ama passe qui se pe biso pe aleki na ye mais il y a grave ezala te nande PCR de la Koufi une année déjà 2 ans déjà c'est banda Koufi donc place à Fandia Fandara na kimia banzembo to continuera ko kongo tilelo ya malamu pe ya bien banzembo atikela biso to bo ça n'est jamais bon ndeti nga nzembo c'est Marie o ekotanga mi on a sepelanga mi masolo ya kati masolo ya kati na associé dans la chana pena mingi na c'est comme na place sana na sepelanga on pena makasi pena mingi. Là, merci beaucoup. Nebi qui est au Kende na tomba, siko donc tomate na tombe. Est-ce que na ko matakuna eleki mulai? Est-ce que faut la matakuna? Mulai eleki na ko kate. Donc to mo la bata vini ko mata bo nzambe. Na ko kate kuna. Mama. Batu moite. Mama yo zaka we. Okoloba Oyo kasoni Aboide abi oloba ete ba filmer te biso toke na biso tombe kande zala oh sima ato na se makasi donc sima lopango ya ngwana na ebite Nicolas o mata lelo se sa makasi ngomba la ngomba. Pour comprendre, bataki mabanga la bango écran, bataki mabanga la bango. Attends la cima, toi vraiment assez. Le Zibino avenue quartier, bon mon la des alara. Attends ma compagne. Biso tozoko baka na msala biso pa bien zaki bien. Témoignage à boende na kamala moi, mutazaki bien. Pardon Zambe. Musala on peut te lier la rombongo ya rende passi ils a pas pardon donc awa to silisi to qu'est-ce qu'on attend et puis to reçoit battu na balabala ba différentes avenues parce que attends qui na ma campagne ça raté que pour la ma campagne te to ça peut bata ba masina bata banjili ba pesa ba témoignage na bango pour c'est Maria zaki ka ma campagne c'est Maria zaki ya Congo mobimba comprendre zaki ya Congo mobimba amna epe malakimia nzamba pambola nzamba pesa kimia vraiment pas azali pour ça fait trop mal et ça makasi et là vraiment mawa merci Nicolas na ebité okokata nao pour tozo continuer teke luka kabata masina. Bonjour maman. Bonjour. Maman, où a venu na bilote na Saint-Marie? Avec biso 3 vallées na Saint-Marie misam. Abi 3 jours avant kufa ye mora telema pena leka bwa kesomba biloko. Bozako solola, bozaki na bon terme na ye. Donc bana osona biso bana opesa biso mbote na leki na ye. Encore pas à leki na biso ya njili ponga pena mwana njili. To mesanya déjà na bande connaît les bazoya ata mwana ye. Azalaki na bien. Mais bon mon na maladie te bon mon na maman qui a sali crise. Bon mon a pété qu'à retraite parce que bobi 3 jours avant kufa leka bwedo azaki na retraite.
bon ngande avant que ne retraite nde na mona ka ya le kaka mais to yo kaka ki akufi azaki na retraite wana nde en tout cas moi na yebeza te mais to yo kaka ki akuto kufa o akufi abeli nini ote azaki na retraite à partir ya kuna nde mutaki na ko piquer crise nde to yo kala ba musicien nini oyo mona ba yo tala ekoto ba musicien o pe bino bo mona ki musicien ki ngande yo tala se ya mari mutu ki ngande munene yo tala se ya mari. En tout cas wana nde lokwa biso za mwa koto ya libanda po mingi bakotela na ngambo ya les verte mais to banda koyoka na biso ke baninga ne pe musuba banda ko ya mais nde bona ko mona boy na mona kite mais to banda koyoka ke comme so tel ba ko tala wana to banda koyoka ok nde ba congolais baloba ba n'importe quoi si c'est marié ça ngo bongo te dans zakine mutu malamu na vini bo zakine bino très bien to zakine biso bien en fait ça dépend mutu mais pour na ngala mona ke to zakine biso bien malgré bana olinga neko bima bita mingi te soka bimi lo bakitika ka moto o moni a terminé na balcon na ye pesi mbote pa zone air moko na porte to zaki na biso bien. En tout cas merci beaucoup voilà vous avez différents témoignages autre si c'est l'avenir tomata sko papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga Pro Tracy Mbelenga Pro Kata